La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. Bonsoir, Mandeko, Congolais, nous sommes partout dans le monde. Place Bozali, Mbote Mingi. Na sengi na bino kaka ke journée à lelo toza liboso ya Zénith de Paris pona koya kololobelela likambo oyo peuple congolais nyonso aza kotia na motema po to sensibiliser bandeko nyonso oyo ba combattant peuple congolais yango moko se prendre en charge comme leader politique de la République démocratique du Congo lobaki c'est le temps de se prendre en charge to prendre makambo na biso pe en charge yango wana toza kosenga na peuple congolais mukolo oyo ligogo do ya kobeta awa tokozana na elongo ensemble biso tokobanda déjà mosala le 19 le 20 et le 21 masala ba mascarade na bango baloba n'importe quoi basala ba vidéo na bango tozolanda makambo wana nyonso te parce que toyebi bit na bango tolanda bango mbangu po bakanga biso pe date na bango oyo balingaki basala mais non biso tozana na jewana te yango tosenga na peuple congolais partout vous êtes bozala attentif na maloba na ngai bolanda mingi bandeko mususu te oyo bazalaki déjà na tâche ya corruption oyo bazako meka ko zonga na kati ya combat soki basangani 2 jours ou bien 1 minute na bandeko combat pozo senga ke peuple congolais partout azali soki to sengi ke congolais nyonso aya na ba infiltrer bayaka bomona bino nyonso ndenge tozali commettre ba troupe ya infiltration pe oyo ya ba milice ya batu oyo bazoko attaquer biso le jour au jour tozo nyantir bango bozomona ba événement ndenge zolandana et chaque fois bazako attaquer bazozwa mbano na bango na komba 8 millions de morts yango wana toyi kotika déjà 8 millions de morts omoni bilima ya 8 millions de morts toyi kotika bango déjà na Zénith ngande kona bino babe masombo o na bundaka na ndenge solo pona makila peuple congolais na bundaka pona zwa mbongo te na loba bango pe na kotika la mutu pamba na Congo pour mon tam kolomoko te na kotia musapi nanga pona senga 1 franc pona remerciement on bozo pesa nga pona sala ki boité et ça devoir na biso ba congolais tant que mboka na biso ezali occupé totelema so bomoni mwana mboka oyo azako telema te donc cela veut dire azali collabo yangwana na sengi na bino que peuple congolais le 5 oyo tokozala na réunion ya munene poto kende kosala makambo oyo munguna ya République démocratique du Congo azali déjà awa na mboka oyo tokokutana naye le 6 batutu oyo bayebi ke baza ba combattant ozala ya Facebook ya internet ya ba mama ya batata ya papa ya batu nyonso ya bana mike toza ko inviter bino nyonso boya le 6 na 9h na métro Château Rouge place toko sangana po tokende kopesa mutu wana bonjour boyebi bonjour ba combattre za la mystique na kolobela bino te mais boyebi nazo senga na ba réserviste nyonso ya combat tozo banda na ba base arrière on a été au sala tournée ya munene na France na lekaki Grenoble na sengi ba combattre réserviste de réserve nyonso bazala na kati ya combat le 6 tozo senga bato à Lyon bozala na combat le 6 tozo senga bato à Rennes donc boya le 6 to Saint-Etienne le 6 donc tozo benga ba région nyos au place to ba combattant bazali du nord au sud Toulouse Mulhouse Strasbourg Reims donc bino tout Lille Beauvais Creil Amiens batutu mboka mobimba donc les Havre donc Rouen bino tout ozako senga bozala le 6 awa na Paris poto ke nekopesa mwana ndeke bonjour oyebi bonjour aba combattant ezalaka toujours lumbe mwete po oyo eza teste ba français balobi na ba président nyonso africain ba dictateur nyonso na ba occupateur ke boya na France réaction à peuple na bino ndeko lakisa crédibilité na bango donc biso siko réaction na biso ndeko lakisa ke mutu wana za crédible na miso ya peuple congolais tepe na communauté internationale te yango nazo ko mobiliser peuple congolais nyonso bozala ebele en masse le 6 le 7 po to vider mu pepe wana po bamona ye mutu pamba
et puis tokanga ye na bato na ye na bamisien na bango tokokanga bango tozokoloba vérité oyo bakokangama mpo biso tozali force d'intervention rapide pour la République démocratique du Congo. Au bis tozo ko sala ezali pona boanya pe na lokumu pona unité ya Congo. Yango nazo senga na peuple congolais toye kotika 8 millions de morts, esprit de 8 millions de morts. Awa na Zénith bangonde bako barrer Zénith, bangonde bako telemela makambo oyo. Eza biso batu pamba te, biso to peuple, biso to ba panzi sango pamba. Mais force eza ya peuple congolais. Yango na senga na peuple congolais, eza na arme munene koleka peuple te. Bombe atomique ekosa mais soki bino nyonso boye en masse boye kotelema na Zénith awa concert oyo parce que concert oyo le 21 ekozala concert soit combat na biso ekufi et soit ezali début ya libération ya peuple congolais ya République démocratique du Congo bozalaka bato ya bwanya bolanda histoire ya Congo match moko na 1959 c'était le 4 janvier 1959 Vita imana ba beti match na bango tango ba poli des heures na utaki na stade yango elimusha ekimisaki ba colon ba belge yango ndenge moko pe match changer ba lobi le 21 soit c'est début de la libération de la République démocratique du Congo soit c'est la fin de notre combat alors bino so bomonique combat oyo ezali na valeur bino so bomonique combat onde ko libérer bino allez c'est le moment peuple congolais de souche oyo azali na makila ya mwana ya Congo aya kotelema le 19 le 20 et le 21 po bazwa ta ya kokota na kati te na butu biso bana kolala awa tokotia batante na biso awa à partir le 19 biso tokolala na kati ya Zénith na libanda pona koluka libération ya République démocratique du Congo mboka na biso Ibobo, Ibobo, Ibobo. Merci beaucoup. Ibobo. Ibobo. La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes.